Karine Mokonzi la baronne. Yo kaka. Lelo lisusu yo kaka. Karine Mokonzi. Balobela susu nani. Kaka yo. Yo kaka. Nalobi teke ayo kaka. Nalobi ye kaka. Po Karine Mokonzi. Auto la muka na 4h du matin. Yangonga na zwa kotala. Mais Karine Mokonzi. Ndenge nini pongi. Esili na 4h du matin. Eloko nini aza kosala. Karine Mokonzi. Ye kaka. Po soki nalobi yo kaka. Boya kanisa nalobi ayo kaka. Mais Karine Mokonzi. Ye ayo kaka. Po soka yo kaka te. Nda salaka. Oyoyo esepelisaka biso te. Ndele apesaka biso pe. Bilengi oyo te to yokaka. Karine Mokonzi ayokaka nani? Ayokaka ya liboso nzambe na ye. Ya mibale ye moko. Ya misatu mama na ye pe ya mine. Biso nyonso oyo na mokili akopona likambu moko moko pe akoyoka. Bon, tokende. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Alors awa sikoyo ngai pe nalamuki Karine Mokonzi ye moko alamukaki deja avant. Soka alamukaki ezakde po asala losambo. Eko elubwaka ndenge ye moko pe abwaki yango na Facebook na ye. Alobi bien soki omonaka bolembu na nzoto pona kosala losambo kamata bolembu wana bwaka yango mosika luka moye osambela. Yango Karine Mokonzi ndenge alamuki na 4h du matin boyebake eloko liboso ezali azako solola na oyo ya biso na likolo kolo tata nzambe oyo asala biso. Alors na canal ya Yesu Masiya. Alors likambu oyo ngana loba ezali mingi ya Karine Mokonzi te, mais ezali oyo etali ba homme fidèle ya Karine Mokonzi. Bien sûr bazana bango ebele, mais nazolobela nanu oyoyo na oyo. Neti oyo toza komona Mia Temo azali fidèle na Karine Mokonzi. Boyebake Mia Temo azali mutu moko abandi na Karine Mokonzi kaka kala te, abandi kaka azape kaka na bana membre te, mais Mia Temo Karine Mokonzi saloba na biso ye mutu asimba YouTube na ye, mais YouTube kaka te po Karine Mokonzi YouTube eye kobanda sima, mais asimbaki na makambo etali Facebook na ye. Alors Mia Temo azali mutu moko fidèle na Karine Mokonzi. Donc Karine Mokonzi tango bolingi boyeba mibali nini bazalaka fidèle pa na ye. En tout cas Karine Mokonzi azana bana mibali oyo pe baza fidèle po na ye tina mokula lelo. Soki totali oyo na lobi sikoyo Mia Temo, en tout cas fidélité oyo azanango na Karine Mokonzi. Soki bino moko botali yango bien na amour na musala asalaka po na Karine Mokonzi, boko doute jamais ke mwana mobali oyo alingaka Karine Mokonzi. Boko izala de jamais na doute ke mwana mobali oyo asepela penza na Karine Mokonzi na ndenge nyonso. Bien sûr bolingango ye moko ayebi yango na kati ya motema na ye, mais biso babiloko oyo Karine Mokonzi aloba na biso Mia Temo asala po na ye na oyo biso moko tomonaka. Soki totali vraiment tokomona ke Mia Temo azali mobali complet na fidélité epai ya Karine Mokonzi. Azali penza na bolingo ya Karine Mokonzi. Asalaka mingi po Karine Mokonzi azala na position moko ya kitoko na media. Pe asala mingi po na Karine Mokonzi azala pe na position oyo na media. Asala kaka po na Karine Mokonzi te, mena entourage ya Karine Mokonzi. Yango mwana mobali oyo Mia Temo, en tout cas tango toza kolobela ou bien toza koluka
Karine Mokonzi azanga bana mibali o bazaka na fidélité pa na ye non bazali ebele na kati ya bana membre bana mibali pe bazali na ba mama autorité na kanisa pe bakokozala pe na babisiki ebele mais soki na kolobela mi ya temo parce que kana ye ezali spécial bino moko oyo nyonso boza koyoka nga na oyo balanda histoire ya vie ya Karine Mokonzi na maloba Karine Mokonzi ye moko aloba pe na soki bolandi makambo ya mi ya temo na kanisa bokoloba ke makambo na lobi ezali penza ya solo mi ya temo azali un homme fidèle na Karine Mokonzi ata un jour soki bomoni ke mi ya temo akokozala na likambo na Karine Mokonzi en tout cas boyeba ke eza likambo oyo eyeli bango bobenga nango na molimo bobenga nango eza molimo mabe pamba te mi ya temo modèle alingelaka Karine Mokonzi en tout cas soki mabe ye ezali kaka foko sambela pona kolongola ngo yango wana pe foko sambelaka bazala toujours ndenge bazalaka bolingo oyo mi ya temo aza nango na Karine ezala makasi ndenge ezalaka Karine Mokonzi pe bolingo aza nango na mi ya temo ezala na kanisa bomona Karine Mokonzi ayamba mi ya temo na ndako na ye oya Belgique mi ya temo alala kuna asokula alia alamba baseka ondire bakutana kala me nzoka ezaki mbala liboso bakutanaki nyonso wana ezakaka misala basalanaka na neti te me ezali baza mpe susu na bolingo pamba te kokutana bakutani ondire babotama mama moko papa moko yango likambo etindi nga naloba yango oyo naye kolobela ngo mobali mosusu oyo nazomona azokende na fidélité na Karine Mokonzi na niveau ya showbiz na ye na niveau ya media pe na niveau ya futur ya Karine Mokonzi ezali big manager ya Karine Mokonzi azali na ye jeune azali na ye papa moko ya jeune mais azali costaud o kaka petit mo costaud papa moke mais papa mo costaud ozo comprendre ya munene papa ya munene mais nalobi grand pété mais ye azali penza grand manager big manager azokende na fidélité toujours na Karine Mokonzi yango tokosenga pe na nkolo toujours asunga pe big manager akende na fidélité toujours na Karine Mokonzi pamba te Karine Mokonzi modèle alingelaka bana mibali en tout cas wana moto akodute nango azate Karine Mokonzi alinga bana mibali kaka sikoyo te alinga pe bana mibali kaka ba oya bimaka na bango te mais Karine Mokonzi amour na ye ezali bana mibali Karine Mokonzi mama na ye atika ye elobi ye moko na 14 ans Karine Mokonzi apasa vi na ye na papa na ye pe na bandeko na mibali Karine Mokonzi bana mibali azwaka bango na importance moko ya kosakana te bien sûr alingaka pe bamama mpo bamama baleki ebele baoyo balingaka Karine Mokonzi mais Karine Mokonzi de nature bana mibali bazali sacré na misu na ye yango wana foto sambela pe lisusu big manager a continuer musika alors lokola pe Karine Mokonzi alali te tomona brusquement mwana mobali mosusu aza kobima ya kinois eloba Zakari Bababasu bakinois na kanisa toyeba kinois ndenge balela kobeta tolo na kikinois na bango alors baza na raison po eza kini na bango biso ba oyo tobotama na Mars eza différent alors Karine Mokonzi aye kolakisa biso kinois mosusu mais kinois yango ya métisité ya mutu mwindu te ya mundele en plus aza boss abeda chou na kanisa boyebi ye jeune homme moko boye ya bogar ya mundele ya kinois na esprit ba kinois na pemina moke po na moni na lina loba mingi ebongi na katawa po jeune homme wana ye azali boss aza gentil aza calme mais ndenge na lobi aza kinois tous les kinois boyebi ndenge bazalaka soko na lobi mabawa nazo risquer to kutani na boîte na ekozwa coup
pona kanisa bolandaki ba video muta tumbolaki ye akanisaki abedashu lokola aza gentil aza calme aza boss ntango akotumbola ye akotinda bametre to akokangisa ye me abedashu apesa ye ku na mokolo bwata comprendre ke bakinois batumbolaka bango te ata aza ya mondele batumbolaka bango te mpo soki apesi yo ku moko ata aza makasi to aza makasi te yo moko kokomprendre ke kini eza mabele na ye yango nga moi nalobela oyo ya sika nano nayebi te me nasengi kaka fidélité ezala na mibali oyo baye mpo na Karine Mokonzi. Et ciao. Bonjour, bonjour, Maman Olga Kabelo. Vraiment, thank you very much. Nzambe apambola yo. No nyonso ozosala vraiment oza moto malamu. Moto sapesi ombongo, garde no pa confiance. Ti eloko ekokoma nango pe kaka. Vraiment, félicitations. Tala banda Belgique eti awa en Australie. Osunginga vraiment tokos. Pona zana suki mbe na meki. Moya na mekate suki eza na mutu. Sui na fungoli suki. Mama bitekuteku bitekuteku nde makambo. Olga Kabelo oye batika yo. Yo kaka mosusu azate original ezaka yo moko na kata Belgique tala ti Australia wa na Queensland Townsville ndeko mwasi Nzambe apambola yo yango ano bandelaka biso mateya badoration oza moto wa Nzambe il faut na lukelo ba custom tokos bitekuteku nde makambo etala. Merci vraiment, merci Maman Olga. Yonde nani yango. Bitekuteku nde makambo. Yaki yango Maman Olga. Vraiment félicitations. Ululu. Mama ngayo. Okanisi ngatala. Nde makambo yaki yango bitekuteku tala. Tokos vraiment kitoko mingi ndeko mwasi Nzambe apambola yo tina kata Australie mosalo ye tokos tala mama doko kisi posa motema na ngai ande so motema na ngai ezalaki vraiment félicitations. Thank you very much. Bonjour fidèle internaute. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de ça qui topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amelange. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de ça qui topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amelange. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.